l'histoire du jour na Dikina TV. La championne. Yaya qui okuta na marabout. Juste pour la battre la moussala qui femme de chambre. Andima que okuta na marabout yaya nangai. Ya mona ekopé sa témoignage. Ba tebele ba kie ba po après corona ou misala ezate. Bo kie ba na ba piège ba marabout ya ba publicité ba baza ko tia. Na ba métro et pas ya ba na bango bo kie ba. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV. C'est dans ba liboso monanga. Aimez partager surtout. Vous allez s'abonner pour la la même partie. Il y a une grande famille à Dikina TV. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Comme m'a dit Tikina donné quand nous était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Rokoku n'ababonné nous sur Dikina TV et bienvenue n'aba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout et de rien. Et sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz, la moto katalo 4x4 à double pression. Ya Suède. Yaya. Na mona qui donc compte za ko vimba mikolo donc merci que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous pambole. Bana ya Congo, bana Afrique, bana monde entier, ba championne boyo ka solo. Ndeke moi sa bengi pona ko pesa li solo ya ndeko na ye. Yaya na ya mwasi na mboka France. Akokuta na marabout juste kaka po asala nini a garder musala na ye ya ki femme de chambre. Ba licencié ki bango pendant ce moment o ya corona misala ezate. Lisele zaboué. Ba licencié ki bango, ceux qui ba gradué ki bango, ceux qui ba diplômé ki bango, bango kande ba yebi. Est-il que misala ezate. Ba isa ki bango kete, misala lokule ezate. Bo fana na ndaku, ceux qui situation yebani to yeba ndenge ni to benga bino. Yaya sali presque 2 ans na esika wana na compagnie wana so na kokolo bana hotel wana. Etel mo ka ko ezana ngo penza ya cherté bato ba yebi. Bakendaka na bango mingi pour ceux qui mutazana ba vacances eza donc ba formule un ceux qui ninya lobaki nde sikoyo grand tia ba fandi seke na ndako akutani na collègue na ye collègue na ye sima ya makasi collègue na bandaki année passée après été ndazo yipse kete ye azana musala babenga ki epa kende ko sala côté mususu kuna esika moi bato baza ko kende babenga ki moi musala ezali mais ya mingi te quelques heures kaka la semaine. Nde sikoyo yaya na ngazala ki curieux ya koyeba ndenge nini yo yesima yo zala na musala biso ba licencié biso na ndenge nya bite ngai mobali na ngai nde muta suninga po na garder musala mobali na sunga ndenge nini bandeko nzoka camarade ya yaya o ya pesi li solo mobali na za marabout na mboka France. Nde moninga na ya mwasa zo yebisa ye sénégalaise wana kete nga mobali na ngai ndasunga ki ngai donc soko lingi kutana mobali na nga ko yebisa nini ko sala bonga sala nini asunga yo po sala nini o garder musala ndende ko na lobi la championne qui femme de chambre ezala soko bengi azo déclarer mu Congo passe nde yaya akeko kutana marabout po garder musala nazo ndima te na belela mokili ou bentendenge nini ezo lekela ngai. Mama pa kufa. So na lobina ye bisalem su mama leke koma o yondo zo panzanga sango la championne. Bo beta no li solo, batu ba solo la ba pesa ye conseil ake no luka basala nzamba veza la trop tard. Po nga na ko partager li solo o. Po soko lobina mutazo yo katele soko tindele li solo akoza la curieux ya kotala vidéo. Ya ona lobara so yo ki témoignage tout ti motema na partager. Partager to mona na kabilongi to yeba limité maté ozo mona sourire nanga mais derrière sourire nanga oyebité makam na osala face nango oko sunga ngai na kotindela mwa video na tali na sima ile nde kanobi kamara na yebise kete soko lewe fo kutana mobali na ngai nde siko na kobanga wana nde aye ko luka leki na kete na okende kokutana na mobali ya camarade na ngai asunga nga pona musala asunga ndenge nini utaza suki marabout suki ndenge nini yango suki guérisseur suki ndenge nini yango wana camarade na ngai aye kaka lobi awa
ye azana musala bongo ngam na sali kalava ye mengana na musala te ba licencier biso ndenge nini nde ya lobike mobali nda sunga ke pona ko protéger musala na ye bandeko na fongoli parenthèse moto abatelaka musala ya moto ezaka nzambe bozolanda ba témoignage butu moyawa satana ntanga kopesa yo et comme tanga koza ko se servir po yo fongoli porte ya ndako na yo soka lobi amema télévision akomema po yo zo doit rien soka lobi amema kiti akomema c'est ça moto akosa yo te ekileza te eloko te moto abatami aleki na mayele alingi nde nono kota na makolo mibale wana pre ndoko ya koyeba mingai nango ndeke mwasa bila championnat nde yaya ye abike te avant na kende kuna na yeko likelo po yeba soki likambo mabesali nga soko yo yebi ke likambo mabe ozokende ndenge nini ote soko coucher donc olalisi miso mabe po musala ezate nga na lingi na sala esika na misala kosala ba chef wana baza gentil et tout siko ndenge nini nga na fanda boyemta ye lobi aza na musala lobi ka mobali nda salini asungi yango nga pe nazokende mobali na sala nini asunga ngai na sala nini na garder pe musala nga babenga nga pe ba placer nga esika mususu la championne nde ya kendaki akutana mobali ya camarade naza soki guérisseur soki marabu donc tolo bazanganga totika ko bongisa ko tia mafuta esika ko tia mafuta te asanganga akutani na ye nganga wana yuseka ki non on peut ça y combien salaire au moni donc a au sala a au musala mais salaire wana ya musala tango ba obenga e po ba opesa musala salaire nyonso te faut qu'il n'est pas ya nzambe nzambe na biso ta senga ne ka 10% mais papa nganga sengi tous les 100%. Mbongo wana nde mwasi na sala nini ayela ye yango wana kaka yango wana abinde yana ngazo yana esengo azo comprendre teke awuti kokuta na nganga yisekete mbongo wana ozwa ya salaire nyonso kolongole loko to yoyela ngai mbongo wana eza bozwi na ye akoki kopesa bozwi ya bana akopesa nyonso to na sima mbongo grande sœur azo comprendre te la championnat ye na ndenge esengo kete yo muto bande ko loba bikila kila pesi nga bikila kila te alobeka lokwa signe ya reconnaissance lokwa na kozonga na musala na sala nini ba pesa ye mbongo nyonso to abila champion effectivement grande sœur babengaki ye akobanda kosala ndenge ezalaki na ebandelite mais akobanda kosala yango na ye koloba aluka elongi ya nzambe nazo yebisa azo comprendre tabi te bino bolinga kaka air nyonso te baza ba guérisseur nde ba bikisa ba maladie nde ba koyo kosunga yo obi makambo yebisinga abi ma sœur il faut faire attention les Européens là décident de l'Europe que vous voyez des Polonais là ils ne sont pas vides ils sont là ils sont en train de nous arracher tous vos travaux ça part que c'est chez eux, il faut faire attention. Donc c'est pour cela, il faut être protégé. Nde ya ko yebisanga ba Polonais ba toa ba Europe de l'Est ba Tanzania ba ya ko zamisa nso. Yo kansi bazo zango ya pamba, bazo zango ya pamba te po bazana ba protection ba misala. Grand sœur azo comprendre la gravité à likambote la champion ya on a bengi yo. Bolo banano le mso bato ba ko commenter nde ba commenter na routine de la grande sœur. Nzemba ko sunga ye na nzela ya nini film ko sala vidéo ko sala. A comprendre que akende ni nanda kwa nganga. A comprendre que akende ki pas féticheur, que mbongo wana ya ko pesa ya salaire et ko ki ko coûter nyonso sauf rien. Ndeko moi si soko zwa tan ko landa ngai ya. Ozalaka na France osalaka ki femme de chambre. Camarade na yo ya sénégalaise nda memio ke lokuta na mobali na ye. Soka za marabout, soki bi guérisseur, so to benga na lingala nganga. Na kitete la balobi wechi. Yo bakisa na mnoko na bino ya mboka. Donc malonga moko esate. Malonga moko kozala te. Lelo la msoko mona inconvénient na ngote mais après lobby. Soko kolanda ngoko yoka to bake te mona mwasa na zalaki na raison. Yo za sir. Oza sir. Yo monika aboekete bakobenga yo zwaka mbongo oyo kosala opesa ngai. C'est tout. Yangwana. Kasi ze bikilati. Eza bikila poso okendeke pa musala na wa kete nzamba pambola yo ndoko mwa kete papa la msusu action de grâce yango wana tango yozi musala bakatela ondenge wana ta prémisse yango ezalaka ndeko mwasi soko koyoka okozwa tango kolanda video yo sala kiba mokilo eza mabe banganga wana nyonso to bandimaka esu teke bazalaka banganga tala na bikina TV komona ba témoignage oyo papa kufeli bana 8 ezala juste ka pona protection bana bazo kende
faut ça la tension vie ezaka moko oya ko sacrifier bana no pamba tango zo pesa mbongo wana mbongo eza bozu nyonso ya yo zo pesa otika la tane l'autre cela veut dire nyonso ya yo pesi nde yatika la ko sani abanda ko sani ko gérer ya ça peut mosala que femme de chambre te tout ça peut na poto ata mosala eza to ko sala nini o kufa nzala te wana bana ndenge ni satana kokotela motema na mpo kene kosimba esika kosimba te mpo ya komemela ngambo na vie ndeko na ngai sunga ndeko ya mwasi na conseil partager lisolo parce que tu traverses ba moment difficile ba compagnie belé tomber na faillite bokeba na ba réclame ba marabout protéger ton travail si tu veux gagner ceci keba na yango na mokili loko fele zalaka te même salut écoutaki Jésus, il était obligé de passer sur la croix. Pour ngai na yo. Il a fait les alagati. Vraiment, c'était la vôtre, la championne. Autre m'a dit qui n'a donné Kanda, la femme à plus de casquettes depuis la Suède. Aimer, partager. Surtout qu'on s'abonner, qu'on s'abonner. Si on s'abonner, on finit la cloche à notification. Fina ponangonga oyo ezana ba vibration na pembeni oyo ko monaranga. À chaque fois, na kotia vidéo na ligne. Tokutani mbala sima, mbote mingi na bino ba ongola ndangai. Bye bye.